toloba nini? Est-ce que balobaka le mort ne sont pas morts? Est-ce que tango bapekisaka biso to kansaka bakoko na biso bakufa kala ezalaka lokuta to zalaka ya solo? Ndeko mwasi oyo ye azalaki maladi te, alalaki normal, asambeli pe kosambela, kasi na butu amoni am na ye ebimi na nzoto na ye evandi ebandi kokende. Toloba nini? Akufaki. Kasi grand-père na ye, koko na ye mobali amonaka ye na âge ya 9 ans ya suka. Sika histoire esalami tazalaki na 21 ans, tina à 27 ans quelque chose. Am na ye etelemi ebandi kokende lokola akufi nzoto tikali yango moko. Kasi grand-père na ye aye mbangu kuna azui am na ye azongisi yango na kati ya ndoto na ye alamuki. Est-ce que le mort ne sont pas morts ya solo? Yango tokobeta lisolo ya lelo. Insécurité na national numéro 1 côté ya Lukala, faut comme na péage ya Lukala, ba criminel ba tie mabanga na nzela na minduki ba mais armé ba télévision ba mituka ba jeep ba bis nyoso tout papa cell phone mikanda laptop mbongo ba botoli ba zipe na ba clé de contact nyoso tout ba keina yango ba obasana double clé de contact te ba suki. Insécurité koto wana ministre intérieur et le ngona gouverneur ya Congo central botala makambo opo batu baleli so uti matadi oleki Lukala péage ya Lukala ozomata ba criminel ba bimi omoni ba rouler mabanga oya minene bakangi nango nzela ba telemisi ba bus ba jeep ba fouiller batu ba botoli ba téléphone bazaki na ba arme na maboko tolobelaki yango deja batekaka bana na basaki bokomona basaki oyo kanisi makala to kanisi ko susu nzoka baye kotia bana na kati mama o ataki bana na saki pake de koteka to saki bino elekaka ndenge nini nani akotaka yango na Zambi to denosaki mutu wana sala ka bongo na gouvernorat bakangi su mama o epesi pasi na image oyo kokamwa bandeko sali kaka contrat chinois o to ndenge nini chinois atiki mikate ya mosala Kinshasa akomi ko sala makala oyo bana ya mboka basala ka se débrouiller mais chinois engagé bana mboka basa la kaye makala patekela kabiso. Est-ce que comme oyo tokoyi ko ndima yango makala ya ba chinoise batiki makamba bilanga batimbeli sikoko kwa makala etambolaki réseaux sociaux mobimba batu musu basepelaki bamelaki champagne po ba interpellaki roi mini Congo, le roi de basuku mwana mboka sa majesté King Fabrice Zombi Kavabioko. Kasi toko informé bino que King Fabrice Kavabioko, roi de Basuku, a été déjà libéré, atali libre ba kanga qui était yemoka lobi bazaki la réunion amike ba neko tuna mais il n'a pas été arrêté mais plutôt interpellé kaka pona ko yeba situation ko le kanengeni ni côté kuna ya kwa moto et puis mission na ye ezalaki na côté obitumele ko bimwa te kasi mission na ye ezalaki bongo na plateau bateke yemoko a expliqué na réseaux sociaux kombo ya mini Congo na mabe parce que bazalaki na programme na bango et na ambition na bango on a ko déstabiliser République démocratique du Congo. Mais le peuple congolais tous à la veiller totalement pamba te tozaka na mboko be moko. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo ndini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika
Latsa bana. Oye ne to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana mwana bimi na fête. Bato ba ko banga. Soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batini na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo. Et pas wapi tokuta na kapona kubeta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Ngai babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Voilà. Ndeko mo esinga ya to kobengo su tata ya Sedek ite il faut comme tata ya monde entier parce que ba papa ba mama vanda kabali kotala masolo kitoko oyo zali kobeta non seulement kitoko mais ali ko édifier. Non seulement ba pagano ba batu nyonso tukola musabatu yango na yaka bino émission oyo ezalaka émission ya éveil ya conscience ya kotala ka yango yo mokote soki ya solo ba de comme so batala ka na métro na aoke ne musala fa na métro ay kotala na téléphone na ye kasi soit temps ta une minute ya ko partager soki sungi yote e ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala toyebaka bongo ko partager émission auto tika yango ndengo ante parce que soki yo obiki éveiller conscience na yo et éveiller conscience ya muninga masolo otobetaka awa ezalaka masolo ya lokuta te eza masolo oyo bino moko bopesaka biso mpona kobeta kolamusa bato lisolo otobetaka nalobaka chaque fois na bandelaka bandeko awa manga ezalaka te awa orange ezalaka te litongo ezalaka te awa tondolo ezalaka te awa ezalaka solo na solo bokomi tobetaka kaka masolo oyo ezali ba réalité ya vie mpona kolamusa yo ndeko okomi ce qui est bien tant à chaque fois radio lokole TV ezali seule chaîne radio lokole masolo seul programme seule émission oyo papa na mama bavandaka famille bavandi bazali kolanda okomona tokofinga te kochola mudu te tokobaka vérité tokobetela wali solo po ela musayo makambo zali koleka bongo na mokili tango tsala ba live tozo senga bino bandeko bo finga ka batu na live te même yaka plutôt na argument na yo pona totala soki na raison to ozana to bandeko belé lobby bozala ki deuxième partie ya témoignage ndeko na biso ya kuluna oyo abongoli motema kasi zoki mo empêchement ndeko babengaki ye akende mwa kisaru bomoni katiki musala yikuluna et puis ne pas au pays et sengeli na ye asala po à vivre sur ça la mwana do babengaki na musala brusque. C'est pourquoi to reporter ki yango mais dimanche oyo to promettre bino na 20h15 to kozonga pour la deuxième partie ya témoignage ndeko na biso oyo ya kuluna. On se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2.
s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons d'enseignement c'est de s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende, Tata Sadek, na équipe mobile, ezawana kaka pona ko sepelisa biso, nanga na bino, toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nalobaki yango ne bandela insécurité ezangi makasi na national numéro 1 avant koma lukala kota péage wana ba bandi ame ba bimi na nzela batie mabanga ya mnene bomoni wana moyen mutuka eleka ezalita ba mutuka freiner ba yeba bina minduki ba botoli batu ba clé de contact ba jeep bozomona wana ba bus bozomona wana ba zwi bango mbongo ba commerçant mbongo ba cell phone nyonso tout o pasa yaki na laptop ordinateur nyonso ekei ba bijoux et pesi pasi ya kosakana te insécurité oyo ezo s'aggraver car national numéro 1 oyo to sengi na autorité ministre intérieur national ministre intérieur provincial mais aussi gouverneur ya Congo central pour ça la solution pour boye mabatro bandeko ya Congo central ba leli pour nzela o landa bango. Nous sommes sur la nationale numéro 1. L'insécurité bat son plein. Ndenge bozomona toza avant koma lukala so uti Kinshasa, so uti Matadi, oleki lukala péage ya lukala ozomata. Ba criminel babimi, omoni ba rouler mabanga oya minene, ba kangi nango nzela, ba telemisi ba bus, ba jeep, ba fouiller batu ba botoli, ba téléphone, bazaki na ba arme na maboko, ba bandi ame armé. Donc, babotoli nyonso, téléphone, mbongo, ba clé de contact, ba jipo zomona oyo. Na bandeko, donc, eloko batiki bango nango ezate. Gouverneur ya ba Congo, meka kotia sécurité na national numéro 1. Gouvernement provincial. Babotoli biloko, tala bazui temps. Opération yo, bazui temps. Botala mabango ya minene. Balongwe nango musika tala o bakangai nango nzela mabanga o balongwe nango musika basali batinel bamemi yango ti bakomi nango awa donc euti musika tala basali batinel banzela awa pe nzela koto kuno zomona na ngambo nzela yango bamemi mabanga oyo musika donc opération yo ezui ba jour. Tale sika ba utina mabanga. Mabanga ezo pese plus de 100 kilos. Donc ba 200 kilos. Tale niveau ya libanga. Donc ba 8 ans ba memi yango ba kangi nzela ba sali opération. Pendant tout ce temps la police ezaki wapi, FARDC ezaki wapi. Gouvernement provincial en tout cas bo sala effort bo sécuriser population na bino ya ba Congo. Babeti masasi badouye eza par-ci par-là na boy kutu koloko tapo eza indice militaire nga ko simba ngote. Donc babeti masasi babotoli biloko ebele. Contrat chinois auto signé qui est qui pour réaliser ba grande œuvre. Oui, c'est vrai que mokondi ya mboko akendaki kuna babi contrat wana no signement ndenge wate matozo la ko signer contrat c'est bien mais tozali ko la bongo réalisation makambo o ba signé ki kasi et comme sibiso. Et comme il y a une habitude, comment est-ce que Chinois comment côté kama tembele bon bah qui peut réaliser ma grande œuvre mais bah pendant côté kamikate ma tembele conso et s'il y a bah côté tina makala tu sais que bah maman na biso ba débrouiller ka mingi na makala pour na to là bah passer cours à la presque pas bah comprendre que makala est très important oui c'est vrai au lieu à ba industrialiser ngo pour moi ça te bacha moi mais Chinois comme ça là kaka makala artisanal oyo bande ko na so basalaka et obo mesano bako engager bande ko na biso bafuta bango ba miette basala bango makala bino pas ko engager bino pona ni bondi makambo dengo poko boya yango te l'état sala makambo oyo chinois sala makala pasi hein boule ba chinois échanger boule ba chinois bakomi na makala bakomi na makala ba chinois yango oyo ba sala makala la Congo e baby master oh makala banani ba chinois ah bashira nde babengi bino bosala makala
Master, o makala nani? Makalo ya individu ba étranger bayawa babandi omona biso bawumbu na bango banyokola biso na mosala banda ntongo ti 17h30 na valeur ya 5000 francs tobanda mosala de 6h30 à 17h30 ratio eza te tozokemba bon ya moko mpe eza mabe ya bango te eza ndenge mboka na biso. Makala eza ba chinoise batiki makambo bilanga batiki makambo bilanga batimbeli siko kopra makala yango oyo nyonso kaya bango oyo nyonso ba nyonso kaya bango nao wana kuna basela bakomi na mbongo makala ba chinois wana na mboka bakasala ba makala basela bakomi na mbongo ebele tala bilanga na bango yango kuna bilanga ba chinois yango bilanga ba chinois yango bilanga ba chinois yango boss ya makala eo asala makala chinois ye boss ye alobi boy makala alobi boy 38 000 yo lobi combien? Alobi combien? Koma wana la wala 38 000 oyo mulai boye oyo 38 000 mais moko pe aya sombi mbongo ya epe yango aya somba mbongo 38 000 ayo somba makala ya bango ya chinois bango makala yango makala musu yango wana bashina bakomi na bula makala bilanga futa batiki makama bilanga bakomi makama makala boss yewe likambo ya koteka bana insécurité ya bana na niveau ya Lubumbashi wa ntanshi tolobelaki yango deja tolakisaki bino kutu comment est-ce que ndeko oyo abimbenga pasteur osalaka na consulat ya Ndola comment est-ce que ya alegisaka bana na basaki na mutuka na ya CD o diplomatique wana mama oyo momoni wana atie bana na saki na ebite bana wana atie na saki ya lobeka koteka bango te mais bakoi na ba service de sécurité atie bana na saki basaki wana ezali basaki ya makala te ezali masaki ya bakoli te basaki oyo ezali na bana na kati pesi pasi ya kosakana te makambo ya boye pasi pe somo boye bawa chunga naanza kusema no tunataka kujitolea tu renseignement huyu mama hii masaki yote kunaona yuko hapa aisha kufungia batoto wake Mansaka asaenda kabatupe Mungu kubadai tikana ngase modifi ya bongo filme na bote filme bote bote sha kwa Mansaka bote bana ya bongo bila ya bongo Mungu moya ya bongo ya bongo tofa na telefone bafungule ujifungule mula kwanza pole pole una filme pole pole acha bate moi kwanza kufilme una filme bia ba filme ke samu nani na filme wewe aibe nani 5000 francs huyu toka mbele ekipe yake hii etambolaki mingi na réseaux sociaux ke bato bamisusu bambeli ba champagne alobaki basali ba fête consort mpona nini bakangi roi de basuku le roi mini Congo sa majesté Fabrice Zombi Kavabioko kasi yemoko abengaki basuku nyonso en particulier généralement bana tu ya bandundu bosa la calme bakangaki ete ezali kaka mwa réunion mike mwa interpellation pona kobongusaka makambo oyo esalamaki bongo na niveau ya kwa muntu conflit bateke na bayaka mission na ezalaki na partir de bateke ke côté msuté alors il a été relâché to libéré. Nous informons que Sika Tolo Babouye, Fabrice Zombi, le roi de Basuku, sa majesté, Azali Bongo, na résidence taillée de Kinshasa. Azanga qui malobate, Azala qui interview Oyo, vidéo Oyo pour la Sabino,
bino bato bolandaka Radio Lokole Masolo landa. nayaki kapona tokaki sango na Top Congo bakangi yo basali boyeboye avocat na alobi notable na mususu alobi ne mususu ya wana président national sa majesté Mwami Mulongo sénateur bakite secrétaire général de la premier ministre biso koma kende komona na miso est-ce qu'il y a sur bakangaki est-ce qu'il y a sur la libre amona moni tina na yaki awa na sepeli kokuta yo ke oza na ngwende na yo na sepeli mna mingi na kolike ke tokomela kosala na biso moko bango yo ke baki kolibere na mosala bongo na nsima tomona ndenge toyi kosala. Je pense que bomoni ngai awa naye na mbala kaka parce que nazwi ba message na région na biso bachefetimie de toutes les principes provinces. Bandika bandu ya kovimba pa mususu ya kanda Mwami Mulongo qui est le président national de la NTC me dit yo Artes Bekanga yo motoza premier ministre ya biso kende kuna omona likambo yango eza ndenge nini. Et je crois que je suis très satisfait le fait que nakomi awa nakoti sa majesté roi du Congo Tababioko en bonne santé akangamaki te aza na mission mona chef de l'état apesaki ye mission oyo biso ozwaki yango eza ya biso alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo eza ya mission d'expérimentation tomona soki toza na baforce oyo kosunga biso ke derrière président Tshisekedi tomeka komaîtriser certaines tensions dans l'Est, mais qui est très mal récupéré par les politiciens, qui est mal vu par les politiciens, qui veut à tout prix et échouer par le baquet. Awa, na Congo, Bokoko, puissance ancestrale des agriculteurs. Mbote na ba Congolais nyonso, mbote makasi na Kwilu kwangu. Aussi mbote na tata mkonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et na ba membre nyonso ya gouvernement aussi na cour royale ya mini Congo fumu basuku azalaka moko ngai yeyo mini Congo par rapport ya ba rimer oyo nyonso etamboli na wakati ya ba réseaux sociaux na bayini ya Congo yango na lobaki ete na pesa message d'abord ya kimia kati ya basuku nyonso bayaka bambala bangongu batsamba babungani ya Kwilu na kwangu oyo lobami te mini Congo bakangiye mini Congo azali motindami ya tata mokonzi ya mboka ya président de la République. Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, oyo azali premier chef coutumier nde moto apesaki mini Congo musala po etena kende kokotisa bomoni seni ekei na territoire ya kwa mutu esika wapi tata mokonzi ya mboka apesaki mini Congo lourd charge ya kokende kosenga na bana bayaka na bana mubondo ete babima na bazamba pamba te mokonzi ya mboka alingi kimia epai ya bakongole nyonso esika bazali musala wana esalami ndenge esengeli
Et puis nous sommes toujours na confiance ya président de la République na biso. Pambate mukonzi ya mboka alingi kimia. Tozali na ba service na kati ya mboka. Service o ya munene ya likolo esika wapi ekoki ko bengisa un envoyé o mukonzi ya mboka atindaki. Ezali service ya CNES. CNES ezali conseil esika wapi etali makambo ya sécurité ya mboka. Et CNES epesa kinga invitation pour tokene na ba séance de travail par rapport ya mission oyo mokonzi ya mboka apesa kingai. Parce que CNES il faut yoka pour ete esala rapport ya malonga et pas ya tata mokonzi ya mboka. Et ba séance wana ya travail ezubiso wuta mikolo mibale misatu po balika bayeba nini oyo esalamaki ebandaki ndenge nini. Bon, vous savez na kati ya service ya sécurité ba téléphone ba nini elekakate parce que ba kozo ba téléphone et tout ça là de façon que au répondre na ba question oyo mokonzi ya mboka alingi ayeba malamu. Tango membre ya cour royale to basuku bamoni séparation wana ya mikolo mibale ya fumo basuku, c'est ça que bomoni cour royale, porte-parole ya cour royale ba se paniquer na population ya basuku po ete baloba oyo balobi mbe ngaye yo fumo basuku nazali kimia en bonne santé, toujours na confiance ya mokonzi ya mboka ndenge moko pe mokonzi ya mboka azali toujours na confiance na ngai ya musala oyo apesaki ngai. Pamba te naza na intérêt te ya kokende kuboma bato, naza na intérêt te ya kokende kokotela ba misusu na tika ba misusu. Ce n'est pas ce que chef de l'État atindaki ngai. Mais bandeko oyo bazali bayini ya pe nde ozomona bazo panzaka na ba réseaux sociaux kombo ya mini Congo na mabe. Parce que bazalaki na programme na bango et na ambition na bango pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais le peuple congolais tozala veiller totalement pambate tozaka na mboko be moko. Na président na ba réseaux sociaux kombo ya mini Congo na mabe. Parce que bazalaki na programme na bango et na ambition na bango pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais le peuple congolais tozala veiller totalement pambate tozaka na mboko be moko. Na président moko. Tozala na kimia esika nyonso bozali nzambe na bakoko na ba mini Congo nyonso bazala na bino. Merci. 3, 2, 1. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Yamada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba. Yaya il faut kaka osala po moko o vivre yango. Musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala monta
katana akozala, basho akozala, fere akozala, soda akozala, bougie akozala, yichi akozala, trahi akozala, bakomatisa putulu na rumba congolaise, boya to sepela, lipanda, indépendance to zuyango, yaya, nazanga te bandeko. Adresse, numéro 90, Victoria Street, Perro Central, tokutana na saluana, papa, toko sepela indépendance ya Congo, ozanga, razanga te, le 30 juin à partir de 17h, yaya, ngana kozala, yo ozanga, nazanga te, animation culturelle, fiston pelende de la radio locale, mais aussi, Corsi Mangaribi Tibi bangonde bako anime soirée wana yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street nazanga te yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Tokobetela osika boye lisolo bandeko lisolo oyo ekola musawa esprit eko interpeller yo na sengi na mutu a interpréter yango na ndenge na ye otala. Parce que batum sous tout le monde a raconté bataille, pasteur, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Moïse Oyakufaka. Tango transfiguration et salamaka. Dans la bimaka Moïse était. Oui, Eli Akufaka te akendaka. Jésus Christ en yemoka akufaki. Tango akendaki. Il n'est pas allé prêcher la parole. Na ba mort tangu to mona moko soki papa akufi ba ali ko nyokola ba orphelin na veuve tangu ba la kombo ya papa na bango. Est-ce que intervention ya kate totali sabino awa comment est-ce que mutu akufa kala mais ayeko pesa kodia mutu akufa kala ayeko aye ko sunga libota na ye e ko senga kaka discernement ya to betaka masolo oyo pona ko lamusa esprit na yo. Tout ça dit que sambela, est-ce que tout sambela ka oui tout ça va chrétien et sengel na biso to bos na culture na biso étant ba noir, est-ce que et sengel na biso to bos na bat o ba bunda po na liberté à homme noir et sengel na biso to bos na bat o ba la qui sont nzambe parce que avant la colonisation ba koko na biso ba mlaye ko sambela nzambe ya mpungu kaka Dieu créateur oyo. Oui, kaka Dieu créateur oyo. Moutuloko la papa Simo Kimbangu. Est-ce que il faut to bossa na ye to lobelaka ye? Est-ce que ba pasteur il faudra battre ya kapé Simo Kimbangu na l'église na bango toté bosso sola. Awa to betela kino l'histoire o ndeko oyo akoma ki akufa mobala lingeka bukoboma ye. Mais akoma na dernier soupir pour akufa peme ali ko kelibata ki li konga mbeli. Ye moka beta bolanango awa na radio lokole. Mais amoyi litanga ya mai etangi na bina litanga wana papa Simo Kimbangu oya 1922 abongo bongo docteur azonga un hôpital a traité ndeko wana azonga aloba yango noir sur blanc elle n'était pas kimbangiste. Pourquoi la salle introduction wana pona kota na lisolo oyo ndeko apesi lisolo muta apesi lisolo mama oyo azali actuellement na Canada mazali congolaise ya Brazzaville. Azali congolaise ya Brazzaville. Ay papa fiston aza chrétien mais beta li solo oyo. Pona ta li sayo makambeleka ki na vina nga yaya yo muto otala nga pe pesa ka masolo to beta ka pona esunga ka communauté ko bomba ka masolo te. Soki osala li solo oyo ko sunga communauté na biso benga biso ou pesa li solo na yo to beta yango pona ela musaba to be esprit et édifier non seulement peuple de Dieu mais communauté africaine en général. Je vous informe même les Camerounais balanda biso. Même les Camerounais, Ivoiriens, Africains, tout noir, Chinois, programme la bino yango à chaque fois. Alors nous profitons pour cette occasion, bien que tout ça dit page spéciale pour la humoriste influenceur camerounais Oya Koufi to ebiye donc pesi biso passe ya kosakala te so okena sekuna émission landi wana tout ça dit page spéciale pour na ye vraiment. Alors au nom de toute l'équipe de la radio locale télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à tous les Camerounais, mais aussi à la famille de l'illustre de l'humoriste décédé. Voilà.
baso benga ye Cabrel, hein? C'est Cabrel, non, voilà quelque chose comme ça. Il n'a pas rappelé Basuri, n'a trop sketch n'a ça là, et ça vraiment et c'est que ça makasi. Voilà. Maman appelle sur le papa fiston, n'a la fin d'Arabongo na Canada, dans sa Congolais à Brazzaville. Kasi bien avant là comme en Canada parce que les capés français consomment mais tant aux agina nous na Congo Brazzaville, na capitale na Brazzaville. Tant que là na mona kuta ina influence na ngai na kuta la kina mobali oyo anga zali mbongo mobali wa zali autorité munene pe na Congo Brazzaville que nous taisons les notes rôle comme on a été parce que ba pese biso permission te matali mutu oyo ayebani yaya bino batu bolingara mibali ya bien pour la bino mibali ya bien la simbola na mbongo mibali ya bien boluka kawala basana makambu ebele bokomi c'est que bien luka la mobali mbinga aboya hydroquinone lokola papa fiston boye soka kotambola ba chéri ba ko ya mayanga te wala générique na biso papa fiston tangu mobala alingaki ngai il fallait que na France asinga to que de France je me suis dit France en to kende bon to que de vivre na France ya que de kotika na France na va na France to banda vikuna je me suis dit bon ça va na okende na ko na France na habiter jour na kozonga Congo Brazzaville alors quelque temps après, pendant que visa à France et c'est Bimaki, Yangana Mobile Nangai, mon mari me propose, en fait, je ne sais pas, fiancé, ton mari, il n'a pas précisé, mais je crois. Ah oui, non, avant tout de France, tout ça, la Brazzaville, na lingi to kende ko ça quelques jours, week-end, na quelques jours. Na deuxième ville ya mboka na biso Congo Brazzaville. Webi que deuxième ville ya Congo Brazzaville et ça la kabongo Pointe-Noire. Bande ko Pointe-Noire mbote na bino. Na yebi que la Pointe-Noire bande ko bataka bana TV amnene bavandi ba hôtel la radio lokoli. Donc au Congo le katé na Pointe-Noire sans pour autant mona 2 3 4 personnes ba hôtel radio lokoli TV parce que chaîne oyo na Congo Brazzaville mo bimba en général mais particulièrement na Pointe-Noire, merci parce que ma solo mec doit être rappelé ou takabongo na Pointe-Noire. Bon combien ba na Pointe-Noire. Et bon ben okuna. Bon que bien. Ben ok bien, c'est ça, c'est que bien. Papa fiston tant que comme la Pointe-Noire deuxième ville na biso, mon mari m'a trouvé auberge. Azolenga auberge, je me connais bien, auberge c'est quoi auberge, guest house comme nous disons, na vandi chambre mo très bien. Premier jour, deuxième jour, je me suis dit oh ça va. Ndenge à partir de Pointe-Noire, on va prendre l'avion toke maman na France. Na mon lokola na komona lisusu ba parents te. Alors, je na bengi siko kade na biso, leki na biso ya shuka mbal na bengi esika zalaki, na futeli epe billet ayepe na Pointe-Noire. Na zoli epe chambre oyo elandi esika oyo chambre nanga ezalaki. Alors, na bengaki pourquoi parce que na lingaki na sala ba cha mike azwa biloko wana akende ko pesa mama kende ko pesa ba parents parce que to kuta la société ngana OK déjà France chose qui n'était pas mauvais n'est-ce pas oui papa fiston tant garkaye na moi la biso ya suka ye to lié to melis normal quelque chose to sali wana d'habitude papa fiston moi je suis une chrétienne na sambelaka avant na lala na sokolaka na jifula na nga na mutu na sali prière na lali normalement oui jour on a paix zaki normalement papa fiston na sokoli na lié consort to solo na cousin na leki na ngai ya suka kadi na biso ye paki akoti na chambre na ye nga na mibongisi na kangi foulard na nga na sambeli papa fiston kaka ndongo lobaka l'ensemble futaka ya losambo epolaka te o ya kobosana kate avant yo olala osambela ata oyo ki fatigue ya ndenge ni esa chaque fois ata oyo ki fatigue ba parole à kolobezate sambelata notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, ainsi de suite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sambela kande kokola la ndengwante sans o sambela sokola ndengwana okola la polele boye. Sokata likamboye nzamba kwa na secours na yote. Bokomi c'est que bien. C'est que bien. Alors avant de continuer, tikato profiter to pesa moi quelques dédicaces na batu oyo basunga kabiso, batu oyo batalaka chaque fois na biso. Na ndenga mabete tikato pesa ka bango mbote parce que bango balingaka vraiment tous à la chaque fois na bango ba soutenir ka mouvement. Comprendre soutenir mouvement pour la émission oyo
et que de liboso. Alors nous devons être reconnaissants. Nabatouana, voilà. Excusez-moi, j'ai le droit de fouiller. Nakaye Oyo. Tikato pesa mbote na mama Solange Simba de Bundes. Combien? Mama Solange Simba de Bundes. Mama Boboto. Combien? C'est que bien. Na Sanité, na Mama José, na France. Mama José, bonjour. Na Sanité, Doris Noumbi, de Bundes. Mama Oyaboya Mbindo. Combien? Doris Noumbi, na Bundes. Charlotte Pigeon, Mama Charlotte Pigeon à Londres. Combien? C'est que bien. Il y a président Ibrahim. YL, c'est que bien, peut-être que mon Nzambe. Rit Ambamba 001, Mbote Nayo, Yeguta Zanga Rate, Bomoni, Rit Ambamba, Chira sur la 3 fois. Merci Nayo. Patricia Moulongo na Toulouse, na Paris, na France, pardon. Mbote Nayo. José Ngouma, bonjour. Papa Richard Watuzola, serviteur de Dieu. Au combien? Il y a maman Emilienne Mboma, c'est que bien. Voilà. Nabosani Pété, mon ami personnel, commandant Congo Anderson de Djobour, Oumela Sikozali, la voix digitale, on est ensemble, Talakakayo. Tijan Luchombo et Mama Franc, combien? C'est que bien, partenaire officiel, Nabosani Té, Théongando, Chilamouina, na Cape Town, l'idée, na Trésor Massa, na Durban. Voilà. Papa Fiston, na Lati Foulard Nangai, na Sambeli, na Lali. Pour la Tongo, tu continues Bacha na Kade na biso. Je m'étais endormi profondément, Papa Fiston. Je m'étais endormi profondément. Pendant que je dormais, Papa Fiston, dans un rêve, mon corps est sorti de mon corps. Est-ce que vous comprenez? Papa Fiston, on a lali na moni nzoto na ngai et bimi na nzoto na ngai. Et comprenez, ce qui mutabi nzoto et bimi na nzoto, ça veut dire que parce que nzoto am les a ebimarande ngwana. Ce qui mutakufi ali am ebimaka. Bokomi mbote na yo Désiré Mukombozi. Wa sala nzemba kitoko ya nzoto la eloko pamba nzoto o ebimaka okoto libaku nzoto okufi. Ntakufa dans un clin d'œil. Papa Fiston na nzoto na nga ebimi sikoyo na nzoto na ngai nazomona yango boye. Allez, evandi na mbetu. Nzoto na nga evai na mbetu. On parle de nzoto, mais tu as vu que ça âme. Ce qui âme na yo elongwe na nzoto, ça veut dire yo okufi. Pamba kaka boye, mama azalaki maladi te eloko moko te, kaka eloko moko te bongo kaka anga kufara dans le vide. Ya to mona ka oh non, mais to salaki na awa. To soli bien. To tali kutu match ya Manchester na Chelsea. Ake kolala ala buki ta kufi ndenge nini. Voilà makambo sala makambo. Voilà ma kamosala ma la butundeko. Papa Fiston nzoto nangi bimindengo wana evandi. J'étais en train de forcer. Tant nzoto nanga zo bima, nazo linga na kanga nzoto nanga na zongi samo na nzoto nanga, mais zo simbate. Na kanga e simbate. Je voyais nazo linga na fungola misu, na ko fungola misu te. Oh. Nazo linga sala mouvement la benda nzoto nanga e zo simbate. Heureusement, na ça comme chaque fois. Soki nzoto na yo ebimi na nzoto ndengo wana am ebimi na nzoto ndengo wana soki ka otali boye soki am na yo etali nzoto omoni ko kufi ça sera très difficile pour zonga bon baka express anga raté mais nzoto wana tanga evandi moi un peu longtemps ayosala tout azongisa meyo simbate et quelque temps après nzoto nanga Papa Fiston etelemi. Bien sûr on parle de l'âme etelemi et bandi ko kende na osala tout na récupérer to moyen te nga koto donc nazo yoka. N'oubliez pas témoignage oyo maman mada pesa kabagi ata mutu akufi ayokaka. Alors sikoyo na osala tout mais ezo simbati. Mama kele bata libanda na zoko ka makele donc tout ce qui était makele libanda na zoko yoka. Sikoyo na musika Papa Fiston parce que voilà, on suppose qu'il a koufi déjà. Na musika siko amoni mutu moka zoya mbangu na musika wana. Un homme, un vieillard. Vieillard wana zaki nani? Koko na bangabi, koko na Papa Fiston, koko na biso wana. Na mona kai dernière fois quand j'avais 9 ans je crois. Quand j'avais 9 ans, mais siko l'histoire que je vous rencontre.
histoire oyo c'était quand maman a 26 27 vingtaine d'années quoi, jeune fille déjà amona koko na bango na kala soka moni azoya mbango koko na bango azoya mbango le grand-père soki asa akufa to akufa te là il n'a pas prêché mais il se force pour ça akufa déjà azoya mbango grand-père wana ye mbango ta mbango sikoyo akom pembeni azu sikoyo nzoto na ngai wana amwana atindiki ayena yango sikoyo abambi yango na kata nzoto na ngai bu azongisi yango ntango azongisi yango na nzoto na ngai bango nasuluki sikoyo abandi kopema ndenge wana j'allais mourir ndenge nakufa nzoto na ye ezongi alamuki briske yaya nande komela ote obane ko bundana osolota ndoto bazolanda po bandoki e consort osolanda po bandoki ale obundi batubi yolo ko bokale bu osutuki omana somme tasali koshima na sutuka sutuki siko ndenge wana elle avait des palpitations, elle n'en revenait plus. Finalement elle s'est ressaisie à son téléphone a bengi sikoyo kade na bango moya ki ne ko betile porte exacte a son téléphone a bengi kade na bango et sonner kade a so yambate elle s'est ressaisie avant dit quand même jusqu'au matin. Et puis quand le grand-père a zongi si nzoto na ndengo wana a zongi si amnaye nzoto na kata nzoto grand-père avait disparu ba sola kututé mais à mon aki grand-père yaya allons lui dire que nos morts sont morts na ebité yo ndanga histoire vraie maman a pesi solo azana biso awa zo kolanda yo peut-être komela yo tu as vu que Nzambe moi ce que moi je crois moi Nzambe akoki kosala epai na yo to epai na nga à travers mutu moko boye à travers maman na yo à travers papa na yo à travers koko na yo même à travers pasteur de mona yango te mutu sa mona yo nazalaki maladi nazo rêver pasteur na biso aya simbingai oh Dieu de mutu kingani pasteur asali boye pasteur asimbingai na maladi esili oui Nzambe eza pasteur te mais Nzambe a incarné kaka a utilisé pasteur oyo au trastaka ye oyo za na confiance na ye amour affection pour ya kosunga yo te na betre pe solo awa famille moko boye bane ko malmené bango ba boso bango lupango pour la testament papa na bango akufa papa na bango abima ya ape alakisa bango sika testament zali yaya baka moi existaka le matin quand leur cadet se réveille à mon que parce que et comme on a l'habitude yaya mutu nyonso ala muki na pongiro ka boso du téléphone à simbi ce que ça nga pour la bible de bien o la muki aussi non bible autangi passage biblique au sambe de bien mais yo tala nga wana na ngai moto ali awa soko la muki elo ka boso téléphone de comme le la mwana ba tu ba confiance à téléphone beaucoup plus que conjoint na yeto conjoint te lobikaka c'est que bien vous allez rappeler la confiance à la Bible ndengwana. Quand les petits frères cadets à mon que oh grande sœur a qui m'appelle manqué belé alors il s'est dépassé à Bethany grande sœur porte grande sœur à Fungoli qu'est-ce qu'il y a dans monde m'appelle belé manqué c'était aux environs de 2h 3h à lobby qu'est-ce qui s'est passé ah non moi je suis pas bien endormi j'étais mourante na kufaki presque à Bethany petit frère mon cadet kaka histoire on a Bethany binoana ah bi oh là là oui mais je me rappelle maman nous disait que grand-père Wana abane ko chéri yo makasi abane ko lingo makasi vous avez qui vraiment très proche na grand-père Wana même si tu quand tu t'es fâché au siliki ata maman bondeli bane ko linga te mais ce qui grand-père Wana bondeli au bane ko ndima c'est fort possible hier pendant mtaya ko sauver amnaï il est kindengo mais rappelle-toi na libota na biso wana petit frère kadem mtaya bisaye na libota na biso makambo za la raté les camots sont mystérieux, toi tu n'es peut-être pas malade, au niveau Koufara Boening, ça peut venir na famille à Mobal Nayo, ya ba famille de Kotaka. Yom to le grand Mobal a bien, oh Mobal y a bien, Mobal a bien, ça rend mal à bien parce que ma camboua, oh ben Mobal a bien, Mbongo ne Mobal a bien, yo linga rabato ba yebana ba célébrité. Ba politicien daka un coup une flambe to yiba mbongo à l'état makambo zali wana nana linga ko lekisa ye mobali na ye to famille mobali na ye yaya prière et sauvaki mama oyo soki omoni ba attaquer na butu yaya
oza enfant de Dieu mwana ilaka omona la limite na butu mingi ezalaka komona mutu atake na butu akokutela tonga koya koluka yo to akobenga yo comprendre que ye mutu atakaki yo. Le grand matin c'est mon mari qui appelle. Comment tu as bien dormi? Le mari appelle, c'est comme s'il était agité. Et la femme dit, oh, oui, moi, je me suis bien endormi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu es agité comme ça? Oui, je me suis bien endormi, mais il y a eu des problèmes la nuit. J'ai été menacé la nuit et qu'on sort. Oh non, non, il n'y a pas de souci comme ça, Ndengwana. Voilà. Voilà. J'avais confiance à mon mari, mais je n'ai pas dit que Yemutu, la manière où elle a agité, moi ça m'a fait du mal. Et c'est là qui est bien té. Donc combien c'est que bien. Ah on doit quoi qui c'est tu te mettre à solo pour la wala muka. Te rappeler que yo avant là il faut osambe la kandeko. C'est que bien. Confiance. Confiance. Tala li solo ya mukuse ya ndeko oyo to betelio pour na comprendre. O comprendre. Kotalisa yo ki avant kolala yo il faut osambelaka et pese biso promotion to que na solo ya mibale o to kobetela yo na Afrique du Sud awa pona ko penye bino kotimbisa batu yaya yo moto lingaka ba chéri yo moto lingaka oza célibataire to pekisi yo te mwana mobali tu dois te détendre te distraire consort mais salaka attention surtout bandeko ba na Afrique du Sud ndeko abenga na butu na 23h azokola papa fiston beta lisolo o pona repene bandeko likame komeninga na Cape Town awa na Mada Sydney papa qu'est-ce qu'il y a na butu boye papa fiston yoka lisolo nini papa fiston ngala fana na Cape Town na banlieue pesika ba meti ba la rami ba meti benga bango ba maillot jaune ba kalat na Cape Town na Afrique du Sud. Alors la zalaki na mwasi na ngai na bana nous sommes disputés avec ma femme. Le soleil à liboso et si li posa mukuse to entamé deuxième le soleil pona bozo mbala moko to sola gina mwasi na ngai na malo mwasi na ngai na benga oni divorce to nini a préférer ki azonga na Congo mwasi azoki bana azoki Lubumbashi na atikala ki ngamoko na comme le la célibataire je suis un homme n'est-ce pas? Oui na bisi oui beta le solo. Oh papa fisto, est-ce que ndena ba beto lisolo boye o kanga ngona bi papa beta lisolo na ko kanga yango o ezala 48 mémoire na tongo ko mona lisolo na ko beta lisolo na yo. Alors, la comment ko fanda côté na banlieue ya Cape Town esika ba meti ba sala mingi ba meti awala na Afrique du Sud ba benga bango ba kala en anglais voilà et puis na terme o benga bango na Cape Town ba maillot jaune. Soko ça partout na Cape Town ba maillot jaune, c'est-à-dire que meti. Alors, tant le monde a commencé homme seul, souci à moi si nangai, na comment ko luka basi, na kota ki na groupe moko boy, comme ba groupe ba yini Bado, je crois Bado hein. Groupe moko c'est la ba oyo ba luka basi na internet, to luka mwasi, boko za rendez-vous na mwasi, consomme ça rendez-vous parce ba numéro, beaucoup tani bo sali bo sala. Abi na kota ki na groupe wana. Na koti wana na monaki mwasi moko ya bien ya zimbabwéenne conso tout ça ma solo et si là mais simba na ngote msupe simba. Alors l'histoire que j'ai rencontré na kuta ce qu'on a film ya sud-africaine ya landanga malamu et comme de oyo na Cape Town Afrique du Sud mais comme la pays na France na Belgique landa li solo oyo papa fisto amoni fiona to solo li apesinga numéro to longo na groupe wana soki na plateforme ya bado soki nini to badi ko sola siko na WhatsApp to solo na WhatsApp et conso mbala mo fia na ebisinga est-ce que olingi ngana ya kaka na butu oyo oh abi okoya na butu boyo nanga nini to yeba na nous total là comme ça laissons le temps au temps et on verra. Papa fisto to comme ko solo na ye to mûrir relation na to solo na ye jour moko boye na moi na profil ya fille ngo a chef fille sud-africaine bien sûr a chef profil na ye na mundele moko boye na komeli oh yo sakala mbala mundele ako mbala na yo papa fisto fiona silika ya kosakana te tanga silika la ozolo balande ngwana po ani ale akata relation to solo rasute et ça li que 2 ou 3 semaines papa fisto na ki parla ngapete na kenaka nanga musala pour week-end na sala raté vendredi samedi dimanche na sala raté jour moko boye c'était un vendredi na wuti musala
pendant que na ozonga na moni ye akomeli ngai comment tu vas benga na komona ngai est-ce que gotinela nga crédit oh abinga tina o crédit ndenge nga to sola te ba ndenge na otinela o crédit o tena na besoin crédit ay papa fils na yebisa na crédit oh ça va na lingi na kotala est-ce na ko ya kotala o lelo oh abi o kotala nga lelo bo ndenge ni te ko ya lelo te so ya kotala nga ya gashi lobby waza ki vendre ba ke samedi ça la raté dimanche ça la raté papa fisto aloba bon ba lebele mais ya kana epété je m'étais dit que non akoya na epété samedi yango pe ayete na ko mona mbula pe betaki et comme ka ba butu ba 19h ba 18h 19h bobo na moni abengi ngai oh nazoko ya oh lokola G papa fisto to kutana na eka na soki bado so bado soki ni to bane ko solo le consort to changer ba numéro to beba na eka na téléphone alinga na boyi mbala o ya bela ko ya essayer yaka par jeu donc aye pe siko samedi wa ba 17 ba 18h 19h aye oh na sika boyi papa fisto na ke ko zoyer tango na zuye pe na ye na ye pe na ndako nanga soko lupangu oyo to complexe nga la futelaka eza complexe o ba sud africain ba la pe belé to mesana bango to mesana bango très bien na zuye pe fiona na koti na ye na ndako tango na koti na ndako loko liboso papa fisto na tuni yo komela nini na pesa yo masanga na mela masanga te ça va na ke na jus na jus sucré na pia sikro na mela sucré te oh na pesa o mai te oh bovanda kasi na mone ka fi yango azoko tala tala papa fiso azoko tala tala ya landa li solo très bien ko penye yo fi wana azoko tala tala fi a sud-africaine azoko tala tala aota anda kunanga otala oh qu'est-ce qui ne va pas ça va to bandi ko solo là to soli mama bolingo papa fiso ndetala ka moi sta mbale consort to comprendre niveau oyo bokomia makembe se fala ke salama siko makembe se ngone fa salama ndengo makembe se ngaka doki il faut bana ba préliminaire e consort bokomia c'est que bientôt que na ndengo ba préliminaire moi si wana boyi ba préliminaire ya boyi ba préliminaire alengi mbala moko oh yo to mona na nkala ko to mona na mute le loka ko ye et puis ndengo wana mbala moko nga pe na papa fisto na pe mwana mobali na mona mo chance pour nga mais mbala moko ndenge nini c'est un préliminaire ça va promettre to kei wana papa fisto mbala moko ngai mwana mobali yana po mokote ngai na sepeni na nga siko ye akoyi ko koma na suka tepo avec donc excitation orgasme et yakina nuti et yete to komina nuti tango na sisi ya siliki ya kosakana te asili comment est-ce que yo silisi nga sisi tendenge nini force la nga pela sisi mi mama na eseki yo to bana ba préliminaire pour na penda yo to koma niveau moko pour na to si ensemble yo lingite siko nga sa ndenge nini na sa siko ndenge nini o asiliki ya kosakana te oui effectivement soki ba mama ça bongo te est-ce au comité donc et puis ça moi kanda nervosité ya mona un peu moins normal bon ça va être propre mais ate zela comme ça na pe mamukie comme ça to zongi mbala oh na ko sala effort yo okoma pe c'est que bien papa fiston na bi ça va to lia quand même pour bilo ko zaki wana na muki na lambi fufu na pesi pe allié nga pe na lié allez to bana sikoyo deuxième bon combien c'est que bien papa fiston deuxième wana na lingna bana ba préliminaire aboyi lisusu oh mais maman eza ndenge nini to ba préliminaire alingite bon ngapela keka ndingo na kendengo wana boyebi ke mibale aumelaka na umeli meye na silisi même chose oye akomika kate na bi finalement c'est quoi siliki suma kaso non ngafala kendeka lelo ngina kenanga papa fisa wa to ko ba 23h to ke ba 0h o ngafala so ngaka butu côté fiwa na fanda ka ba beza très dangereux ah mais on so nganga nini oya ki ya butala ngai o ba ke rolala awa o so nga dimanche ote en tout cas dans cette sécurité yo nga la comité o so mbala ndenge na kena ngai oh OK ndenge nini ça va ba sud africain ba za ba problématique pour mais t'es pas fiston soki o request o bengi taxi o bengi Uber to Bolt Taxify
soki bamoni kaka kote fi wana afandaka omonaka bakancele na bango trip bakancele baboyi na bango koya. J'ai compris que kote wana eza très dangereux. Yaya mwasi ozalaka na ye chéri ozalaka na ye fiance ozalaka na ye afandaka kote nini mile mpe kontaka yaya yo esaka nga oh non nga pena nazwaka mbala bien te nazwaka mbala bien te mibale kaka oyo bafumeur de chambre yo na Congo ofandaka wapi yo na France na Paris ofandaka wapi na Afrique ofandaka esika nini yaya toza bacongolais baafricain luka ofanda esika oyo ekopermettre yo omonaka mi normal mibala bien oyo boni bolukaka wana mibala bien yo esanga yo kote ofandaka olukaka ata moyen moke te yaya okombaka ata esika mibala biba yaka yo ofandaka kaka na ndenge mabe te tozwi lokola yo okaka Yoville par exemple Yoville city si bakongo azalaka yo par exemple yo kaka Château Rouge yo kaka Matonge est-ce que mibali ya bien bakoya na Matonge na yebi te so bayaka mibali ya bien bakoya na Château Rouge mibali ya bien bakoya na Yoville zwa un peu temps osalaka osala mwa quelque chose bino safa lelo na okena restaurant peut-être na hôtel ya 5 étoiles VIP babaka classe ok wana osomi mwa jus na yo osomela okomande ma plan et la brise était préparé yango tango vandi wana obimisi mwa ordinateur mwa laptop osala mwa semblant ozotala radio le coller et si comme mibali ya bien oboluka bayaka tango komona yo ils seront attirés yo osala mbala bien ya koluka yo siko fandaka na minimiser tes arts les autres obeta so fungula esprit beaucoup tout nani moi so afana resika bien te mais azumbala bien oui azumbala bien parce que a se sacrifier a sali moi konzomuke a ke ko leka esika mbala bien bayaka baleka kate c'est que bien pour mbali ya bien d'abord attends tout ça va faire ba business ce qu'on sera ba partenaire na yo otuniye to kutala wapi soko yebisi lokola to kutala esika par exemple na Yoville o to kutala Château Rouge à Moni par exemple ils appellent bien ça va je vais venir on m'a royauté parce que si quand on a million là à mon nous avons un million beaucoup combien na ndenge ya mabete ya combien c'est que bien tout ce temps que les fiscales ya bien ata plusieurs fois témoin une fois pour la mbala bien bolukara ko roya bref to zongia papa vista luki ba taxi no sto na bengi ba taxi on a yebi ba singa non côté wana ils ont un peu dangereux mais taxi man monte ba na bien ayebisinga so ina kende kuna pesa ngai monta interne mais monta wana na linga ko pesa ngote na bisa va na zongi na bimaki na mbula na keluka taximan mais na zongi na ese na convaincre kala la tongo akende tango na zongi na convaincre alingité na mona ka pa fiston ndeko mo so a charger esprit ali ko bisa ngai yo ebi ko o violenga abi nini yaya landanga malamba sida Afrika bazanga ndingo wana o ebi ko violenga ngala ye awa na yeto sola makaba business yo ozingai okomsinga na mbetu allez o violer ngai ndeza awa il faut pesa ngai 4000 rennes c'est comme ça à peu près ba $300 so pesa ngai ngote na okendeka na but oyo na kende ko reporter na police station et pas mbila na fongola baba ngoni ko porter plainte ke yo o violer ngai ya na mboka oyo soki makambo ya viol la kolika peu partout dans ndingo wana surtout étranger ya na mboka oyo soki mwasa lobi o violer ngai et surtout moi na mboka yo étranger au continent papa fiso na yebisie mais toi tu es malade yo moko ya o yebisinga oya nazana ba conversation na nyonso tout oyo to sola na yo oye comment ça tu me menaces tout nazana ngo kende ko fungula caisse kende ko fungula dossier kende ko porter plainte et moi je vais amener ba preuve surtout ya soki alobika ndenge wana ngaba okanganga nanu ona papa fiston beta de ali solo pour pesa alerte siko o pesa $300 4000 euros et pardon 4000 rennes nazaki na mbongo wana te il faut que les gars attendent comme na tongo papa fiston na taliboye na misi 1500 rennes 1500 rennes et ça le cola $80 quelque chose comme ça na pesi la no futa au ticket kende ba fisto na ke ko tika eti esika so bisu ngape na bimi na ngai na kei na ke makamu na ngai tango akom na ndako no bango tango na ticket na poko tango na zongi na beteli bata lupango na biso ba Sud Africa muso ba siliki ya sakada bino pona ina butu no benga ki biso te esa ba jeune na bango ba jeune komi mingi ba ndeko yaya tozo pende mto na Afrique du Sud fi oyo be na ete
beaucoup de plateforme la ya basi kuna po ba plateforme comme belé azoluka mwasi connaissance et conso oyebi origine na yeto oyebi te okuta na yekuna yaya atako okuta na nzela tawa perta la ba ata oyebi ye to sala ka angele l'étranger il fallait que benga sta buto tenga to benga na yemba mo biso tenga to benga mbila uta zo epo ba circuit o ba sa ebele ndeko mo uti ya Camerounais à kota prison ndengo en Afrique du Sud awakaka na Cape Town moi ce n'est pas donc chéri na ye mais à cause de l'époque anine ba sa coopération zimbongo ebele a PCM qui à cause de café ba kanga Camerounais antisiko 15 ans de prison et par après tangu ba communauté camerounaise et telemaki ba landeli dossier consort a kele ko retirer plainte ba bimisa ndeko na bima yaya beta li solo pour ngai pe communauté na biso congolaise d'Afrique du Sud pour le monde entier ba yebaka nde ba lo anglais anytime so ba interpeller ngai li solo na ngai ngo ba visto beta li solo pour ba ba ta alerter ya to beti li solo pourquoi mais ndeko na si ba ko sala yo ko ba te so ba prévenir so zali zandi ngwana est-ce que ametuna est-ce que ngala devancer déjà na que ko porter plainte contre Fiona tona zela ce qui a porté plainte tona tigonde ngwana tala li solo ya mukuse ya ndeko oyo apesi na Cape Town Afrique du Sud de kamekome lié tangu moi je na kei ba fiston 2 semaines après bengi ngai boni ndene siko balance na ngetrela que reste en bon nini on a 5 yo 4000 n'est-ce pas yo pesi ngai combien o pesi ngai ka 1500 et treli 2500 bila mbongo o pesa ote na mbongo o pesa ote kende ko sala oyo okosala yaya biso ba tombesa na okuta na ba fille na ba Facebook na ba WhatsApp fi oyebite na ba Instagram kaka ndengo bokutani na Facebook demande ami salaka attention salaka ngele o to lobaki te to lobi tala masolo bibale to bomela ke na tongo lelo yango wana. Merci na maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na maman Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo. Yaya, partagez les solo Oyo, peut-être yo les solo Oyo, au monde intéressé au thème et ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala kaka sokiyo au partager yango. Totia ba j'aime, tolos na ba j'aime te. Yaya, soki ozana les solo ya ko beta, benga biso, soki ozubiso te komitu ngusamate. Yaya. Tika audio ya lusona yo toko bete yango kaka ndenge olingi to bete yango ndeko au moins lusona bete kitoko atazaki na kuita pongi mais na beti yango parce que 48 mémoire na simba ki yango malamu yaya tokutani na pokwa pona numéro mususu ya radio lokole masolo et je vous rappelle encore que tengazo na live lobby suite ya moi na biso ya kuluna ya bongani ko imbongo dimanche na 20h15 heure à Paris, na heure Johannesburg. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial ou militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine,
lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndengenini. Merci pour l'opportunité, maman.